opposant bati ko mbourir bato et puis mboka ndenge za na mo potubo oto bengi toyiboyi nanga atie mboka na toyiboyi to sai mais bato ba panzi Félix na Faulina et ça bango bata pouvoir yo kana na continuer bandali boso na évêque Mukuna et tant Shada Goleka Fayulu Bemba na opposition ba kolinga yango te contestation aux amounene c'est là où est la vraie shit ya Kabila tolinga te okoya kosongela nga lelo lobby nani akoleka Shadari Fayulu a John Tshisekedi goza Tshisekedi pe a John Fayulu Tshisekedi za Fayulu nde Tshisekedi ala ndiye Tshisekedi ala nile ni prophète na kwa bisa ndamba sa vimbisi moto soka vimbisi moi je suis pas politicien on a chapé mon amant pardon. Moi je suis pas politicien. Là on a chapé mon amant pardon. Yo na continuer bandali boso na évêque Mukuna. Pour na mbote ata Tiffany Mokwa maman Tiffany na pesa mbote. Vous na bataille de pesa. Merci beaucoup. On pesa ta Félix Tshisekedi te. Pesa ta Félix Tshisekedi. Na pesa Fayulu te. Tela mbote na pesa na Shadari mbote Shadari. Dans la démission est belé, dans l'andara tout ça, donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé, les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin, ce que je souhaiterais, Eza que Bokine Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir. C'est là dépend de l'heure à laquelle vous allez nous capter chez vous. Ozana Douala, Ozana Kuala Lumpur, Ozana New York. Déjà, bonsoir, parce que kuna déjà to banjé te herbiso to zosto ko sala émission obino bozana butu na pesi bino mbote pe kotombe la bino boye imalamu na émission bolingaka. Masolo ya mboka nulle part ailleurs sur le www.nazaraintv.com. Mais sinon, aujourd'hui, je suis vraiment très motivé et c'est ngoko tondanga na motema pambate, le prophète du peuple m'a dit fils à papa Yaka directeur Nazana Maloba, il faut na loba na les Nazaréens. Voilà pourquoi je me suis dit mais mboke peli moto. Na ebite na na tiemboka na toyiboyi. Ezali moko prophète du peuple. Et voilà pourquoi nous nous sommes dit quand même de passer de façon que aloba dikambo ezali nini apôtre John et prophète John Ngefa prophète du peuple alobi motema pasi pe mawa. C'est pourquoi que je suis là pour vous transmettre cette information. Moi na bino musala Larsen Moloa et fils à papa bino ba patron ngai mes excellents patrons. Beaucoup de respect envers vous. Mais avant tout, tous on a mon technique, tout découvrir dans le bilingue trône. Donc après le pub, on se retrouve avec mon invité du jour. C'est parti. Alain Kakala, Boavida et Yves Bolofa. On se retrouve tout juste après. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Une génération s'en va et une autre arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'Éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilomba avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisiyo Dajana et les 4 êtres vivants disaient Amen, Alléluia, Amen, Amen, Amen.
ozali lisolo na ngai ya ntango mpasi yaya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Seule référence, Grand Marché Somba Zigida. Pour tout contact, que El Shaddai vous bénisse. Merci beaucoup mes chers amis. En tout cas, Tika Teto et Bisabino déjà. L'album Le Trône, bah DVD, moi j'ai toujours na promettre le c'est qu'ils allaient. Album Trône déjà ici bini, oyo ils a DVD, oyo CD. Donc comme tu nous as dit, bande quoi France déjà je pense ici Ekiti déjà France boko sombango nenge bolingi. Na Europe déjà tozo Kabola. Donc bande quoi États-Unis, bomi tungisa te pona moni viba vidéo na bino na lembi. Donc awa déjà tozo bongama. Je pense d'ici le 25 mboke pela te me ko pela te puisque prophète du peuple asia telemeli yango. Je pense beaucoup soit déjà bilingue, beaucoup savourer yango. Po yo ofanda kanona ndako lobi na sina moni tona na sukeli wana. Oluki ozu penza kaye mubimana stilo rouge komi mais zelana nous deuxième fit ekota. Yeah, avec le pasteur Henri Papa Botala nenge bitumba adoration et salemaki certifana yekoto yo Papa Henri pe ayekoto donc ça crée un peu de d'engouement toloba engouement français appelle pas si baliaka mbongo na français bayaka koluka makambo na lingala hein biso toloba na biso lingala po tango bayaka boy bayaka na lingala banani ba député bayaka na lingala aye na lingala bande ko bopona ngai bo voter ngai ce qui a zuka ka pouvoir à quelque siège kuna akomo ile mbongo na français bancarisation balkanisation ce qui ni wana komo na libenga na français. Donc nous sommes avec le prophète John Ngefa Topesier Shalom. Shalom monsieur directeur Nzambia Pambola yo na boye malamu. Amen amen. Akati na ndako lokuma sandu lezonge pa nzambe. Omoni ke Congo balembi, Congo bakomi na désespoir. Mais na koyebisa ba Congolais te baza na désespoir te. Et Israël 430 ans na boumbu mokolo moko babimaki et Congo sera libéré. Un bon jour. Merci beaucoup prophète John Ngefa. Maman moko ali kolando na France. Ba maman baza na Douala, bazo landa yo na Afrika. Ba maman baza na Tokyo, baza na Pékin. Ba maman est belle cette fois-ci ba lobi ba ko fêter Noël na prophète John Ngefa na bana. Donc tonton John Ngefa, Coco John Ngefa, oncle John Ngefa balobi ba ko fêter na yo siko tozana pour ça au souhaiter bango na ba meilleur vœu na bango bien que awa yo telemeli o lobi ko défendre mboka mais kuna ba ko sepela ilongo. Bon meilleur vœu na problème était tant bango bazoli biso tozoli ate au moins ça sensité. Hein ngana ko linga prophète John Ngefa bon noel na yango bon nani no yango basomba pe DVD basomba pe DVD no c'est la peine ko pambola bango bizame na la pambola maboko e pesaki bango bazoli biso tozoli ate alors et c'est moi tozana yango. Et puis mboka ndenge za na mo potubo oto bengi toyiboyi mboka ngoto demande ni siko prophète nani a mboka na toyiboyi po balobi nanga a mboka na toyiboyi pouvoir ya Kabila et mboka na toyiboyi parce que de baye baka musakoli ya solo soki a prophétiser likambo salem likambo na lobango ebandeli ya 2018 Shaddai pe bimaki prophète après lobaki pe que na 2016 élection ko zalati mais ya ebaki bango na pouvoir abma pouvoir Shaddai ya zalaki moto a PPRD pouvoir ezalaki ya bango ne ba siégeaka ayebaki ki ko na 2016 eza bango na prophétie très bien c'est ça le problème ndek to ba stabilité élection jamais ko na 2018 ba ko poussa yango parce que prophète on va zolo banga biloba lo bana ba poto na bana to ba frère nani songo so na hotel na kutu bango te on va zo décourager ka bato to ba uta wapi ba la na musique na bango ba zo contre makamanda na ko bomba bango madea aucun pasteur aucun prophète a sakwa likamboyo lelo to suki wapi et ça c'est des plans nzambe zali tika basala makambo na bango et puis na ko ba boy nanga azo assurer bato nous ne refusons pas pouvoir prophète, qu'est-ce qui fait que tant Martin Fayol Lobaki non à la machine a boyne machine à voter à lobi na kokende na élection té avec machine à voter et ça là qui pression balobi pas de report le 23 décembre waf bafwa bashala nanga yemo kwa lobi
élection ekozala mais tango kaka Martin Fayulu lobby tondimi kasi machine à voter tokende kasi na élection to considérer biso machine na bango na comme prophète zelate tondimi machine na comme imprimante tozo bulletin tokotisa kuna na kati to voter kaka akondima na ko changer mbala moko date to trouver ngo ndenge nini bon na trouver yango ba opposant bati ko mbrouiller bato. OK parce que moi je suis un homme de Dieu, il faut dire la vérité. Tu sais que dans le bakit tant qu'on avec machine à voter sans machine à voter bato ba tellement tu sais que OK fala avec machine à voter to kindete déjà le baby si moral ya bato le baby si d'opposition ya bato c'est là le pouvoir de Zouabino, c'est là le pouvoir de Zouabino. Oui, il y a la partie politique hein qu'on conserve le pouvoir très longtemps. OK oui, le pouvoir pour conserver moins na air moukete. Comme politicien. Non, comme politicien mais au moins on va perdre des alliés. Majorité des alliés. FCC, basala mabe mingi. Badi bambonga ba congolais belé. Baboma est belé. Maboko na bango na makila est belé. Basala ba crime contre l'humanité est belé. Les lois sont opposés à Zui. Alors livrer bango na tribunal dans ce pays. Jamais bango dit opposant Zoua. Jamais parce qu'ils ont des comptes à rendre. Un appel pour diriger bango. 2 na niveau national international. 3 na ba bio basala belé. Et si vous comprenez, et là, ça va se passer que les autres, tiki Chadari Boto, mais bateau va panzi Félix na Fayulu. Et c'est pas un pouvoir. C'est pas un panzi bango. Yango, na le papa pouvoir c'est kindoki. Au gros makata ba sa ba corps na bango bino boye bakate. Peuple bakate. Ndimo ngala zo bisayo. Ngala moto na Nzambe. Nzambe la sanga makambe belé. Yango prophète bozu bo poussi ici sur élection pour dire que élection est causala té non la élection causala té mais dans le bien le 30 ndé token élection le premier tokoti bonne année oui le premier déjà to continue année 2019 le 31 dans le 30 ça l'élection le 31 le premier entre le 31 le premier non proclamer le 2 le 3 banga déjà bonne année baliate mais quand on a lobaki que non en tout cas ils vont faire le plus vite possible peut-être le même jour déjà à 23h tous en scrutin le 23 va salir ceux qui respectent mais voilà ce sont les gens qui ne respectent pas les paroles. Il faut dire la vérité. Il y en a tout à l'élection. Est-ce que on a Congo va respecter la tête? On a Congo va respecter le corps? Non. Nous sommes kotia mboka na kati ya Pelengendu, kotia mboka na kati ya Mobulu na Toiboyi. Oyo mboka ya Toiboyi, et puis mboka ya Mopotu oyo batuyo somaye basila ba makako na bisende ba ikosisa ba poro nyonso. Prophète John Ngefa mais tout le ba quand même vérité. Po awa makambo komi belé ba pasteur bazocha biso pe na moi mbulu et que tozo comprendre te. Ba prophète babimaki no moko alobaki que ye azomona étoile ya Kabila ezanan ezo briller nanu e kitina no te ezanano makasi. Mosusu alobaki le 23 décembre déjà le 24 nozo fêter Noël na Martin Fayulu ngwende ba voter Fayulu. Mosusu alobaki que pour naie ezala Fayulu ezala Tshisekedi ezala Chadari bango bukomzi tangama pona bango te quelqu'un d'autre viendra pour s'asseoir au trône. Siko yo alobaki déjà que élection ekozala nango te olobina ndimela yo pe avec la bénédiction du diable et machine à voter Chadari passe. Siko prophète John Ngefa avec Pascal Mukuna. Bon, en fait, dans le but que comme je l'ai dit, Ezayango, mais ce sont les informations qu'on a toujours reçues tous les jours. Avec Pascal Mukuna Nzamba Ebisie que c'est Chadari qui sera le président de la République. C'est comme si Bozana ba nani ba bozututana botutani nanzela avec Pascal. Yo na continue bandali bosuna avec Mukuna. Avec Mukuna c'est un pasteur, il n'est pas un prophète. Tu au moins yo kana bisayo Nzamba ba batebe la ba pena Arsène. Mais dans oya koloba ya komona ba prophète parce que dans Ephésiens 4:11 il a donné les autres comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme les évangélistes, les autres comme les pasteurs, les autres comme les docteurs pour la perfection de l'église. Tozongi nakati ya acte d'apôtre 2 verset 18 abina tango na suka bato bakomona bakosakola surtout basali na ngai bakoloba surtout basakoli na ngai nde na kutanga lokati na bango au moins ce qui est avec Mukuna azo pe sa prophétie mais pe sa prophétie à renaissance hein
Mais on a sorti comme ça on gagner ton nombre après ça rien côté. Batika ko kota na domaine o baza spécialisé na yango te. Deux na avec Mukuna. Na lobi na yo. Ainsi dit l'Éternel. Alors écoute Congo France baza na ngawa bazonga pas tout na ngali kambo lo ba ke sali mon ami Moïse. Na lo ba ki aw. O mo so bi Chadal la mi président. Martin Fayulu la mi président. O mo so la bi tu sais que la mi président. O mo so la bi bénédiction bango za na kata. Mais bango ba yaki ba comme ba président ba zo bénédiction na. Oh. Mais kabila yaki aw zo bénédiction na comme président zo bénédiction na. Batika biloba loba ba pasteur ba prophète ya lokuta oyo ba tondi na carte internet o ba so finanga ba to na carte internet surtout moko ya France wana na ngina na lobela ye mais tina moko na ala zonga musique ya confiance zonga na tiki tika na loba na lobi na tiki na ebi na tangi communauté atika la kuna na répondre ete ya mibale na ebisa ki binobo avec Inanga. Oui, puis que les 30 ans d'élection, c'est ça. Prophète Mena Osepelo, le bien avec le diacre Nanga. Ah bon. Diacre Nanga. Oui. Avec la bénédiction diabolique et machine à voter. Oh. Tikana Loba. Hein? Oui, bien mon sacoli. Devant mon compte, ainsi dit l'Éternel. Hein? Nana Ibisa Kioso a bilo konzamba peksa ou kufa. Mais Nathan le baki na David. Otambo na mwasi eri obati mwana mais nzamba mwana robota na kokufa il avait dit à David et là on se ba prophète ba koloba mo konzi vérité pour te sauver ba konzi hein avec machine à voter à tricher avec la bénédiction à Satan les diables autour de la bénédiction à Satan pour l'année Yesu ayi ko zo mokilité l'enlèvement de l'église n'est pas coiffé tozo bika na guya grâce. Que dit la Bible 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous sommes les enfants de Dieu. Il faut savoir que le monde entier est sous la poussée du diable. Tu comprends maintenant? Chadar il passe. Chadar il passe avec la bénédiction, la tricherie, avec la bénédiction il y a Satan. Mais la bénédiction Nzambe, on y a mokili, na pose à bateau, c'est Fayulu. Oh, prophète. Mais Fayulu ne doit pas passer. Yo, nous ça yo. Nous comprendre ça. Il y a Tshisekedi une place à Tshisekedi. Yo, monsieur le directeur. Oui. To banga Nzambe hein. Mokeli ko na se. 2006 mo dazo élection. C'était Bemba. OK. Hein? Radio Patrice c'est Bemba qui a joué qui yango. Mais na souka na zaki te bo ignora qui c'est ni. Non, c'est Bemba motaswaki. 2011 qui a joué. Pauvre Tshisekedi. Oh. Hein? 2018 Fayulu to biso vimisi Fayulu avimba na ye Fayulu vimba kwa farine to vimisi Fayulu yango makamona lo ba prophète ko muta Fayulu gama lo ba makambo non prophète ko muta Fayulu bala pesa ngani okona muta Fayulu pesa ngani na ebi Fayulu tena mwana Fayulu na bona ngo fils papa sali campagne donc prophète on ngefa non Fayulu na mona était d'ailleurs Fayulu akoma muta Fayulu azaki moto na député kabo moko na parlement. Tu sais que tu as 44 députés. Tu as une majorité populaire. Et là, tu sais que. Balobi que Fayulu ne muta komisa ki. Mais non, Nzambe soka tomboli moto ndeko. Mais tala makambo kimbuta sala na Kinshasa. Ba candidat tala ba. Tala biloko. Kimbuta za candidat. Kimbuta candidat na Kimbanse ke kuna. Donc ba kitaka na changu. Prophète, na changu qu'est-ce qui se passe? Ba tu nyonso ba wera son ba na changu. Na sisi likamona nga très bien. Ça ko ezo comme ebele. Yango so lo beza utile. Yango zo mona ete. Tolinga te. Okoya kosongela nga lelo. Lobby. Fayulu nani akoleka? Chadar. Etango Chadar akoleka. Fayulu. Bemba. Na poso bakolinga yango te. Contestation kozala munene, c'est là où ekozala vrai shit ya Kabila. Na olia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Achayo na mwamba. La minute on a 4 pena katikata saga fufu. Oui. Allô est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça la boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mkio naza nango na agence moko boy Nazareta.
qui dit sérieux. Oh. Maman, comment on dit bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyiko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Po likamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth ezali boutique où ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Nazali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareth Nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareth, nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Qui dit sérieux. Na batunai. Vrai sud peut moulu monene ko mona mboka oyo. Et puis la force étrangère, ce qu'on a c'est que tout autour na biso la force étrangère za pembenya. Oyebi nzambe soka nga kango la bato hein. Azana ba procédure rebelle. Pour la gérer ko ekoya. Nzambe tinari bato mibali. Et puis là bazali moi si andumba. Grâce na rab. Nde gérer ko kweki. Kabila ko ndengini Kabila azana église. Kabila azana armée, Kabila azana mbongo, azana ba immeuble, azana mituka boko isa ndengini. On a ndinga ifaula ko malelo ka film ndengo azali lelo. Personne. Ah, prophète. Motandima ki faulu ya vimbi lelo azali personne. Papa, armée ole ki armée tout azali peuple. Armée le ki armée tout peuple. Oyebi France ya mboka démocratie, tango peuple mina balaba. Hein? Président bango saini. Achande ba ordonnance mususu. Personne a tiete ba destituer. Armée l'équipe peuple les attentats dans le moto kaka suka mais maman na papa na bande ko na ako baluka bino. Dans l'article 64 que s'appliquer tout le monde na mwana mukebo azobima na balaba boma biso okoboma kotikela banani. C'est là le problème. Congo siko etre maboko ya nzambe na ba prière. Na nzoto boye le côté etikali polele. Prophète Ongefa, c'est une question que je me pose. J'aimerais que tout réfléchir ensemble, mais moi je réfléchis à haute voix. Après le 23 décembre, que devient Kabila? Parce que normalement... Il est sénateur en vie. Après le 23 décembre, déjà Oyo. Non, attention monsieur, attention. Après le 23 décembre... Après le 23 décembre, à partir déjà le 24... Kabila reste toujours président de la République, parce que l'article 70 de la Constitution est lobby. Mais les autres ont mais c'est délétère. Vous êtes des intellectuels. Que dit l'article 70 de la Constitution de la République? Le président de la République reste en place jusqu'à investiture de nouveau président élu démocratique. Donc on a poussé l'élection. Les 23, les 24, Kabila est président. Les 25, il est président. Les 26, il est président. Jusqu'à mon colon, élection aussi, il va proclamer remise de reprise de la commission sénateur. Nous sommes clairs. On a besoin de nous connaître, besoin de nous connaître, mais c'est la sensité. Hein? Quand on va voter, constitution, Kabila va assigner ma saïne. Attends-moi qui boit.
bato to bandimaki yango mais lelo bokosala te loba biso nyonso to biso tu tondimaki ngai nde nandimaki te te basali na ndenge na bango ngai nazalaki te batombola biso bandimaki yango lelo esuki wa mais lelo badeside après le 21 le président après le 22 le président parce que constitution elobi yango mokanda etambolaka na mibeko. Prophète John Gefa, comment imaginez-vous que doit takaka bato majorité, bato pouvoir termine et pouvoir prendre des décisions, mais aussi mais pendant que Bino Pen en opposition, et bon, en fait, opposition, bande quoi opposition, bazala signara pe na tongo na poka ba changer. Martin Fayulu lobi non à la machine à voter, après oui à la machine à voter. Etienne Tshisekedi, je signe l'accord de Genève, non à Nairobi. Mais bozo traité kaka bato ya majorité présidentielle, bazo traité pardon, bato majorité présidentielle que non, ce sont eux qui ne sont pas vraiment stables. Pendant que l'instabilité de l'autre et des deux côtés. La personne réponse. Oui. Ce sont les gens qui ne sont pas moins sérieux. Réponse d'un donc bangonyo so donc politique. Baza moins sérieux. Ils ont pouvoir, ils ont opposant, tout baza moins sérieux. Ça répond parce que au moins Bible lobby oui na yoti kala oui. Na moni bozo pambola Emmanuel Ramazani Chadari yo déjà autres sakola que akobimana na nani. Na basambeli li ko na imposer le boko. Monsieur en fait ma soeur côté kuna te tikanga libre na maman Nathalie bo comprendre makamo na zoloba to pamboli Chadari te to zoloba 19 ans de pouvoir. Comment le bezala peine à pouvoir 19 ans de pouvoir ya Kabila qui était Chadari na UDPS azaki premier gouverneur à Kivu. OK na musée la désert Kabila Chadari a tombé à Kinshasa. Chadari a commis député. Président. Président, il y a groupe parlementaire, il y a pouvoir. Chadari a commis secrétaire permanent à PPRD. Chadari a ministre intérieur comme un sapu. Mais là aussi, ministre intérieur comme un sapu. Azaraki n'a OK. A comme ministre intérieur, trois personnes de gouvernement. Et là, on est Chadari à Salaki na Kabila te au ce qui continuité au Chadari à Gossala Moussou. Alors Chadari passe, tu as dit 5 ans de souffrance, 5 ans de Bumbu, 5 ans de passe. Ozoka. Alors Bango Bali Koti Kate. Parce que la éclair chapitre 3 verset 1 le camarade Tango. Bali Koti Kayangote. Donc tu as dit passe, na ba passe. Yango moni na voie normale au peuple vanti masolo et kozala Fayulu et kozala Tshisekedi. Prophète John Gefa Bible le peut que qu'il ne sort aucune mauvaise parole de votre bouche. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Mais prophète tant bino bozo bakaka ke Chadari akoleka souffrance prophète psycho ba fidèle na bino ya église ba kimela wapi. Ba banga na prophète bazo ba sentiment. OK. Na église na ngai eza député za motumwa présence à comité na lingaki yango tambala mokote na za église au milieu du village mawa ba congolais ba ki ba biso 2000 3000 yende ba ko binela bango ba préparer souffrance na bango prophétiquement nzambe ala kisaka makambo zo ya chebele ko bela voix normale te on ba tena urne boy ba ko tena voix normale te ba carte ba ne ko sumba ba carte ba ko tena na bakarte yango eza na baempreinte digitale te bamosusu na empreinte digitale te bamosusu mape yango na empreinte digitale te bazokotisa kuna na kati ya baseni wana il passe ozomona mais na voie normal spirituellement oyo nzambe alobi oyo nzambe alingi po peuple elongwa ebima na bombo yango ezali Fayulu adjone eza Tshisekedi mais kosalema te Fayulu adjone Tshisekedi kozala Tshisekedi mpe adjone Fayulu te Tshisekedi eza Fayulu nde Tshisekedi alandi Tshisekedi alandi ndenge nini prophète nazobisa oyo nzambe aza avimbisi moto soki avimbisi et puis so bazalaka esika moko même bazalaka esika moko bakofavorize ya koleka mais toyebi bavérité ndenge ozozala kongo tozala uni na bapriere na kobondela nzambe prophète John Gefa tozosukisa awa nayebi ke baanalyse ozosala nakomi kocomprendre ke bosotoka te prophète akomi akozala conseiller ba député ebele ntango na conseiller ata motu moko te ntango nakokoma député to ministre prophète John Gefa conseiller na cabinet eloko te nalingi yango ata moke te prophète John Gefa André Kimbuta a pekisi donc à 3 jours et à fin à campagne. André Kimbuta a pekisi ba candidat président ba battre campagne te na Kinshasa. Est-ce que na ndenge ozotala eza
gouverneur ndakoki kopekisa ba candidat président de la République, non les députés nationaux ou provinciaux, mais les présidents de la République qui sont censés lui diriger demain, puisqu'il y a un candidat président. Mais ba candidat président André Kimbuta pekisi bango ba battre campagne na capitale au trouvant mon ndenge. Oyebi monsieur Mboka Sazana Mibeko ezangi du leadership ezanga mboka ya Toyiboyi otobengi mboka ya Mopotu. Un simple gouverneur, on a même ministre intérieur té. Ouais. Hein? On a même président et cour constitutionnel té. On a même autre bâtiment parce que le président Moussika na yo. Même pas président de l'Assemblée nationale. Pas même président de l'Assemblée nationale. Ezama wa mingi. Tout ce qui ndi wapi? Tout ce qui est mboka ndenge nini? Mais ngana lingi mboka échanger, ba kondia solo, ba institution solo vanda etele mapé ekende. Et ça va bien. Deux, parce qu'il y a un FCC. FCC dans une zambe pour toucher Bangote. Même maintenant, la poussée élection. Les bossons, ils n'ont pas de député national à 5 qui Bangote. Si moi, aucun cour constitutionnel, en bon candidat, on paie ça y est, autorisation dati. Papa, tout le monde est wapi. Monsieur, moi je ne suis pas politicien. Là, on a chapé mon amant, pardon. Mais quel soit ton bon non pour sélection dans Maloba sans couverture moi juridique est-ce que c'est sans couverture moi juridique pas tout bandimi yango yo mona mboka wapi c'est président cour constitutionnel pour sélection. Ce n'est pas que parce que le pouvoir ya mboka ezana maboko a peuple été, c'est la CENI et l'État qui décide sur les décisions, bah, grandes décisions en mboka. Bon, on a bien, dans la élection, dossier qui n'a sur la proclamé la provisoire, on appelle ça une définitive. Et ça qu'on se dit, mais il y a un homme Nanga avec son orgueil, avec Manoba, papa, en fait, on trouvait point de presse à Mondengeni, c'est-à-dire quand moi je fais mes analyses, parce que nous étions là, les Nazaréens étaient là dans la salle, bah sélectionner quelques journalistes américains, mais bah grand journaliste autour de la Kanabango, à Penza na Kinshasa, bah figure, mon opposition à mon côté qui peut poser quelques questions. On a pris Siloé TV, on a pris Antenne A, n'a de quoi Internet, bah on surtout bah possible musique kuna. Comment vous avez trouvé ça? Même l'interview n'a pas voulu faire l'interview. Alinga qui parce qu'il y a bello quoi sali. Ils ont plan à Bango. Même maintenant on a une élection samedi matin. Aza katinango. Hein? Na mona ki journaliste on se il faut tout na motuna on a maîtrise quelle maîtrise oui le cœur multiplie quelle maîtrise c'est mon ami oui c'est votre ami aza ko s'échapper yango eza malamu te oye ba gaite quand un malheureux crie l'internet écoute et il éjecte sa prière au monde Congo ba komi na souko bout tout autres les 30. Merci beaucoup prophète John Gefa 089 plus 243 89 68 38 025 là vous allez beaucoup soit album hein bah DVD ils a déjà awa prophète John Gefa le baki déjà reçu donc nous irons comme ça. Maman Tiffany Mokwa chapeau bas pour le travail que vous avez abattu au travers de ces clips, beaux clips en tout cas et Sungi Biso Makasi. Botelema, pambate, to komi na période ya vrai ou faux. Mais les lois n'a habité. Pour Noël, oh ils a vrai ou faux pour Noël. Uniquement pour le prophète John Gefa. Noël, hein. Prophète John Gefa le bi awa nzala solo. Mbula tango beta yuti ko beta avant-hier awa bato ba kufi Thomas Loa kaza candidat na habité projet atiki yango inachevé il va encore revenir pour faire la continuité to lo ba te ngai nazana nga ezala pour ezala contre je suis à l'intérêt du peuple nous courons derrière ba valeur ceux qui valeur ezali to appuyer yango ceux qui ezate kuna na onatra na équipe le susu que Daniel Mukoko Samba osala makamu susu ezala donc bozi boteki onatra toteka kasimboka ngo to soka lobi que Snell peut battre qui société Snell battre qui régit des eaux mboka siko ne to ko bien siko na habité makamongo bon voter ta loi to voter ta loi bino bato boko ta kuna ceux qui mutasel déjà 5 ans na législative à siéger kuna zonga le souté tout monde bango le souté à vie ba kende bela ça pourra nous aider prophète Ngefa na osepelota la caméra pour et ça la passe ba solo tozo kana Kinshasa o eza passe na ligne na tuna kaka vrai ou faux eza na ngomi ba le poza challenge Noël. Vrai ou faux,
Corneille Nangaza ya Nzambe. Azama na Bilaka. Faux. Oh. Vrai ou faux, avec la bénédiction de maman Olive, devant sa propre femme légitime, ses enfants, devant le peuple de l'Est du pays, encore moins à travers le monde, Shadari passe avec distinction. Place on a moins répondre des atteints. Oh, prophète. On a posé question vrai ou faux. On ne se justifie pas. Comment maman c'est la place vrai ou faux. Olobi maman Olive. Maman Olive to respecta que mingi maman moi c'est dis na lo ba muke papa na kondi manini. Avec bénédiction ya maman Olive. Avec la bénédiction de maman Olive. Imposant la main à Emmanuel Ramazani Shadari, transfert du pouvoir devant sa femme légitime, devant ses enfants qui le respectent, devant le peuple. C'est l'humiliation devant Dieu et devant les hommes. Parce que maman Olive n'est pas, elle n'est pas. Prophète de Ngefa, ici on ne se justifie pas, puisque c'est là qui juste du vrai ou faux. Et c'est là qu'il y a une question à Noël. Donc, c'est là qu'il y a vrai ou faux. Vrai ou faux? Faux. Oh. Mais olobi ke nanga koleka. Nanga koleka mais quand maman Olive a maboko Olive a imposé la bénédiction de maman Olive, olobi ke bénédiction à Satan, il y a le net bénédiction à maman Olive. Donc nous sommes à la fin de notre entretien aujourd'hui. Prophète John Ngefa, liloba suka pona émission. Bon, liloba suka balinga menakolo to moni passe mingi. To buka mboka te to boma mboka te. To na mboka msute za Congo. Mais ça biso passe. Tout ça ni. Mais non on a koloba total 30. Je crois cette fois-ci, donc une élection, a poussé, mais tous en a prière pour le Congo parce que ma bé zali, puis ma bé zali. Et moi, je suis en Zambie, à tiens ma bolongo na ye pour na rebondir na Congo, et en Zambie à confondre, batunyo sur ma bé au banigoya pour na ko bebisa Congo na biso. Ce qui au niveau Zwangai. Na WhatsApp na Imo na Viber okozonga na 00243 89 610 49 41 ce peut okozonga sur 081 807 26 78 p privé na ngai 00243 99 49 137 pour na mbote ata Tiffany moko maman Tiffany na pesa mbote okana batayi de pesa. Merci beaucoup. On peut ça ta Félix Tshisekedi. Pesa ta Félix Tshisekedi. Na pesa Merci beaucoup mais fallu la sali meeting na minuit wana bolobeli. Ce qui va meeting na Félix Tshisekedi pour passer bango. On se retrouve au prochain numéro. Ciao, ciao. Merci à toi Yves Bolofa. Merci à tous les amis de la presse en tout cas pour ce travail. Force autoconsentir. Nous savons que nous sommes de cœur. Vous êtes de cœur plutôt avec nous. Bandegonion sur la diaspora. En tout cas, ce que vous faites pour les Nazaréens, c'est beaucoup. Bosomba album Trône, puisque Etikali Moussala, il faut bisoto sala. Bon, pardon, ce que nous pouvions faire, ce qu'on pouvait faire. Mais sinon, le devoir reste entre vos mains. Régie finale, Alain Kakala, je te salue. Maman Tiffany Moko derrière la machine là-bas. Je vous salue aussi, maman Mariam Piame. Lelo papa John Ngefa Boropé Sata, maman Brigitte Ngefa Mbote. Maman Brigitte Ngefa na Pesio Mbote po Oyamibiso Nandako Awa. Tout ça l'émission qui toko et on se retrouve au prochain numéro s'il y aura rendez-vous, mais sinon après les 30, prophète John Ngefa Koloba. Après les 30. Ngai nazola la awa le 29 pour les 30. Ceux qui ont élection, ils s'allument pas. Les 31 à 5 heures, vous avez déjà information de la part du prophète John Ngefa. On se retrouve au prochain numéro. Ciao. Okay. Atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba la minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tche la bino, moi mon tio naza nango, na agence mongo boy Nazareta. Caritas, c'est du sérieux. Oh.
Maman, comment est bon donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sa su mulongo kuna. Pendant que là su. Kuna iza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Dès qu'il a yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona beso po likamba boye na monde na ne salamate mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareth ezali boutique où ezali ya distribution ya produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te o akosangai abongwani pe